Président Félix Tshisekedi abengi bana ba ekolo Congo démocratique ko telema na bitumba alobi Rwanda ezali kosala nsima na M23 na est ya mboka. Alobi atie liboso masolo na bikolo kasi bitumba mpe bikoki kosalama. Akebisi bonyokoli babanyamulenge mpe bayeba koteka mboka. Episcopo ya Lingomba Unité du Corps de Christ au Congo, mpe vice-président ya ba église ya éveil ya Congo, Félix Ponyo Kiuhachianga asakoli lobi jeudi ete akani kokende na Uganda pe na Rwanda pona kokutana na ba episcopo babikolo biyemi bale pona baluka nzela ya kosukisa bituma na este ya Congo. Balakisi babengami bavacataire ya Université Marie Ngouabi ya Brazzaville na Congo bazwi mokano ya kokoba botelemisi mosala bazali kosala wuto le 17 octobre pona kosenga lifuti na bango ya 2018 kino 2022. Masolo bazalaki na yango na ministre wa Yambo mpe parlement mamemi biyano te. Batomboki ba etuka ya Tigre bafundi mampinga ma Ethiopie kobeta masasi ya drone na basivile. Bato mingi bakufi bazusu bazoki mpe masasi mango mabetami nsima na boyokani ya kimia na Afrique du Sud na mbula matari ekomi molobeli ya batomboki baye.